Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Il a s'abonner, chaîne les amoko. Ça c'est dit, ma beaucoup de temps, on a s'abonné. Bon, donc, mon yango, YouTube, tout ça, on a moko gaga. Réflexion, trop bandé là. Réflexion. Réflexion, lumière, Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, beaucoup tabiso kuna. Bonjour mes frères et sœurs, c'est bien moi votre sœur Isabelle en direct de Mulhouse. Na ici sur les bossons na bino, le collabo mesano ko répondre na mituna na biso il y a semaine. Mais avant na banda na ko saluer bino bayangai, papa limi mbote na yo, mbote na bino la team réflexion ici que kutami bino na Afrique, na Europe, de partout au bozali, au ezangai wa bino sœur Isabelle. Sans oublier de dedans, de moi-même, de cœur, on a abonné na biso, sans abonné biso to zalate, réflexion exacte. Bote na bino ya ebele na lingaka bino mingi. Mais avant na kota na réponse na ngai, na ye ko pesa mes condoléances et pas ya muninga na ngai et pas ya moko na biso kati na réflexion. Donc réflexion ezali en deuil. Parce que tu peux perdre mon anabiso na mboka ya Angola na accident moko o circulé réseaux sociaux presque mobimba. Tozo moneza na 4 jeunes moko ba tu peux perdre vie na accident de voiture. Chauffeur azali mwana na biso, mwana ya ndeko na biso Nana vraiment et outi na kati ya motema mes condoléances ma sœur, que Dieu te donne la force. Ce n'est pas facile, rien à dire. Merci beaucoup. Papa Lumière, merci pour la motuna oyo aussi kotuna biso. Opesi biso introduction ya bien que mundele ayebi ko définir libota ou bien famille ezali mwasi mobali na bana wana awana Europe. Effectivement, c'est vraiment comme ça. Famille na yo. Quand on te demande ta famille, quand on parle de la famille, balobelaka mwasi na yo, bana na yo, mobali na yo, bana na yo. Mais biso, babantu, malgré kofanda na Europe, kibo biso, totika kango te, tokumba kango partout. Intégration ezali partout oyo mwana na mwana azali awa na mboka ya poto toyebaka ko s'intégrer na façon ya mboka oyo tokomeli toyebaka ko s'intégrer na ba critères oyo tokutaka na mboka et place moko na moko akenda kofanda. Mais na mboka na Europe mobimba toyebi yango très bien ndenge ute koloba maloba ya papa Lumière que famille ezali mwasi na yo bana na yo na yo. Famille ezali mobali na yo bana na yo na yo. Voilà, wana tokolongola te ezandengwana. Tant que tolobelaka cousine cousin ezalaka vraiment na poite, eza vraiment na impact te na miso ndele quand il parle de la famille. Mais biso ba bantu biso batu mwindo nakolobelaka biso batu mwindo te parce que to sana bandeko na biso balata kitambala bokomi bazali ba africain ya couleur ya pembe
mais bango pe bazalaka pe près lokola biso tango balobelaka famille. Papa Mfumutako alobi famille ezali Luvila. Bon, Luvila tozalaka na ba Luvila mibale. Tozali côté ya papa, tozali côté ya maman. Effectivement, baza bandeko na biso. Biso na Afrique, biso ba Bantu ezalaka ndengwana. Quand on parle de famille, ressentir pena que famille penze zali. Na bandi ko tangela yo. Omoni famille oyo na fandisi pembeni nanga. Azali mwana ya noko nanga wana ya leki ya mama na biso na pesi penza compte randi nango complet. Tango pena ko baluka nanga musu na bandi ko taliso omoni cousine oyo be frère oyo za côté nanga parce que biso to utiliser mingi vraiment ba cousine te. To utiliser vraiment mingi ba cousine te. Wana bandi ko expliquer yo omoni frère oyo be sœur oyo be oncle oyo azali à côté. Oube tata oyo azali tata mwasi oyo aza côté na ngai oube tata leki na bandi ko kokota na famille ya papa na biso azali mwana ya nani oyo omoni pa ya tata na biso o sentir pena que non to yaka penza eboke to koli ndengwana eza bongo wana elongaka te malgré to kofanda na poto biso to uta na Afrique biso ba Bantu. Quand on parle de la famille, tu le belaka ngambo nyoso ya munene. Côté à maman, côté à papa. Donc, voilà, nous avons le belaka kutu ba cousine te, tu bengana ka ba frère et sœur. Il y a des fois on se pose des questions, mais c'est ta sœur? De quel côté? Te biso tolanda de quel côté wana te? Frère na yo, frère na yo. Luvila ezali loko obistoko ko bossa na kate. Luvila ezali loko otoko ko perdre te. Luvila ezali loko moko à conserver. Ezali ADN na biso. Ezali racine na biso. Ça fait de la peine, il y a des fois quand on habite ici en Europe, toko makakubo sana kibobiso, kibantu. D'une manière ou d'une autre, il y a un autre qui épinglé quelque part, qui va être malgré toza na mboka ya Europe. Tozali intégrer, tozali ko sala effort, ya ko s'intégrer, c'est pas facile non plus. Ya ko s'intégrer, mais na volonté, ce qui volonté ezali intégration kokoka, mboka na ba façon na yango, mais famille pona biso africain, pona ngai sœur Isabelle. Donc oyo réflexion ngai sœur Isabelle, famille ezali libota oyo nyonso ngana la sibino wana. Donc, Luvila, effectivement, papa Mfumutako, bien dit, ezande ngwana, eli Luvila nangai, côté à papa nangai, côté à maman nangai. Awana poto, mundele a comme ça, mukuse na ndenge na ye. Ezali ke, libota, ezali ngai na bana nanga na mobali nanga, ezali yo, na mwasi na yo na bana na yo. Mais, na kati, tandis ko zali Bantu, oyebi, Tobo sanakate que famille ezali Luvila na yo. Quand on parle de famille, tolobelaka ba noko, tolobelaka ba tata, tolobelaka ba sœur et sœur ba botami na les deux côtés wana donc o ezalaki réponse ya ngai ndeko na bino Isabelle